Mbote bandeko balandi nyonso nzamba pambola bino toujours ya bino ndeko Kongo Alenga mwana fumu kimbangu nzamba pambola bino bandeko na ngai toza toujours na bino boyebe ke Kongo Alenga azalaka toujours mpo na bino bana RDC makambo etali Congo biso tolobaka tokotika yango te parce que c'est notre patrie mboka na biso bakoko na biso batikela biso yango. Tant tolobaka RDC, tant tolobaka Congo, bandeko tozalaka fier parce que Nzambe ayebi pourquoi apesaka biso libota oyo lelo biso tobotami na mabele ya Congo. Po bakoko na biso bango nde batikelaki mboka wana mabele wana. Yango wana bandeko biso tolobelaka mboka oyo. Tomipesa tomiponama ke tozali bapanzi sango. Bakoko na biso bapesaka sango na bambunda. A partir ya mbunda bato nyonso bakoyeba eloko nini ezali kokomela na baninga oyo bazali mpe pembeni na bango. Donc bapanzaka sango na ndenge babengi nature. A partir ya bambunda lokole bato bayebaka sango nyonso ezali koleka na mboka. Biso lelo bakoko na biso mpe batata na biso bayekoli bakelasi mpona koloba. Koloba ezali nzambe moto apesa yango na bato. Yango bomoni bandeko tolobaka. Soki tozalaki bababa mbetonga to bandosala besigne. Me lokola bapesi biso maloba ya koloba tosala koboni esengeli toloba. Yango biso lelo tobotami mpe tolandi nzela ya oyo tobengi matambe ya bakoko na biso ba George Mbana bakulutu na biso bapara na biso bakwebe kipele bapapa na biso balukezu lwanku balukunku sampu. Yango bandeko lelo biso tokoma koloba tobengami bongo bapanzi sango bamisusu babengami bongo bayekoli bakelasi ya mindele babengami bongo bajournaliste lelo ekomi bachroniqueur bachroniqueuse bandeko na ngai to baanimateur ndenge Kongo Alenga emission bokoko ya bayindo ngai moko mwana mfumuki mbangu na nimaka yango parce que ezali masolo ya bokoko masolo ya bambele ya bakoko na biso bandeko na ngai bana Congo partagez émission abonnez-vous toujours na Kongo Alenga TV biso toyelaka biloko makambo etali mboka toyaka te toya kokosa kasi toyaka na makambo esengeli polele en tant que congolais tobengami bakongwa bandeko il faut toloba makambo mabele ya bakoko na biso. L'air est grave. Na mboka na biso mboka ya Congo boyebi ke RDC ezali traverser toujours ba période ya malamu te. Bomoni ba photo na tieli bino na nsima na ngai tozali bongo na Général Kabi ye moto asimbi garde républicain oyo ekengelaka président de la république. Donc ndenge bomonaka bagarde républicain oyo bakengelaka Poutine, Donald Trump, Emmanuel Macron. Donc bagarde républicain bango mpe baza wana mpona kokengela mokonzi ya ekolo le premier citoyen de la République démocratique du Congo, le garant de la nation, président Félix Tshisekedi. Général Kabi, Yende Moutazali, Mokonzi Limero ya Yambo, Yaba garde républicain. Bango bakengelaka président, pe bakengelaka ekolo. Bandeko yaza na kanda. Yazali na kanda ya kosakana te, boyebi ke ya solo, tokobetela bino lisolo, boyebi ke bandeko, bomoni président de la république azali wana, na mopanzi na ye, bomoni na se na bango tozali bongo na Joseph Kabila JKK le rais na mopanzi na ye tozali bongo na Constant Mutamba ministre ya justice. Nini ezali koleka bandeko na ngai Général Kabi atomboki mpona koyebisa Joseph Kabila
ba vérité tokolanda na audio na ye boyoka makambo oyo ye auti koloba na Camp Church ya solo bandeko makambo oyo vraiment tuka bandeko na ngai il faut penza toyeba ndenge ya kokumbela makambo oyo bandeko na ngai boyebi ke Joseph Kabila asalaki 18 ans na reine na ye ya pouvoir na ye ya 18 ans oyo ye asali mais 18 ans ya Joseph Kabila ayaka na Laurent Désiré Kabila ntango ayaka na ye bandeko biso nyonso awa na kati ya diaspora toyebaka nkombo oyo ya Joseph Kabila mpenza te ke o Laurent Désiré Kabila azobenga ye Joseph Kabila totikaki koyoka yango mpenza te nayebi te soki naza kose trompe me kasi ya solo bandeko Laurent Désiré Kabila ayaki na barwandais bakongole tobosanaka makambo te tobosanaka makambo te tozalaka pole soki tozali peuple oyo balobaka bosembo na makambo teli mabele ya bakoko na biso nzambe akopambola biso nzambe akosunga biso batindami na ye oyo atinda mpa na biso bakobundela biso me soki toza bapere tobangaka koloba mpona makambo mabele ya bakoko na biso nzambe mpe akopambola biso te bakoko na biso mpe bakosalisa biso te parce que nous sommes des pérés. Laurent Désiré Kabila ayaki na ba Rwandais. Parmi ba Rwandais na kati ya groupe ayaki na ba Rwandais, il y avait Joseph Kabila na kati. Azalaki na kati. Tango akomi na kati ya Congo, tomonaki ndenge asotoprogramaki ye moko na Lubumbashi en tant que président ya République démocratique du Congo pour la changer kombo ya Zaïre. Parce que il était malais pour na bango ba Rwandais ndenge nini asotoprogramme na Lubumbashi o bango balingaki akoma te na Kinshasa. Botala bino mo bokomona ke tango Laurent Désiré Kabila yaki première meeting na ye asalaki na stade de martyr bandeko na nga bokomona ke bato mpena bayaki te pourquoi bato bayaki te bato bayaki te parce que Etienne Tshisekedi pardon bandeko na ngai atelemelaki Laurent Désiré Kabila mpona koyebisa ye ke bato ye na bango ce sont des étrangers des Rwandais il faut kosala effort kozongisa bango mbele ya Etienne Tshisekedi bandeko na ngai eyokamaki mpa ya bakinois bayaki mpena te vide ezalaki na kati ya stade Laurent Désiré Kabila apreta serment na motu makasi bato mpena bayaka te abengisi baprésident Museveni abengisi bango nyonso tu bayaki wana mpo baasiste na mitingi na ye me tolanda interview ya Yoweri Museveni mpona kolobaki ya solo akamwe ke Laurent Désiré Kabila azoprete serment bato baye te amonaki déjà il y a quelque chose qui ne va pas bandeko na ngai parmi bakadogo oyo Laurent Désiré Kabila ayaka na bango général Kabi ye mpe azalaki na kati azalaki na kati azwi formation epai ya Laurent Désiré Kabila bango nyonso tu na ba Joseph Kabila bazalaki na kati donc général Kabi ayebi Joseph Kabila bien bandeko na ngai tobosana histoire te bana Congo bandeko lelo général Kabi atomboki mabe en tant que général ya garde républicain boyoka bino moko ndenge azali kobeta sete mpona ba garde républicain nyonso ndenge nini bakotelema mpona likambo tali patrie oyo tobengi ekolo
tolanda ye bongo on se retrouve après matondo mingi. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi général Kabi makambo alobi mpo na baregarde républicain. Bandeko na ngai soki totali bokomona ke kokufa ya Laurent Désiré Kabila après 3 ans to 4 3 ans salaki na 2001 Joseph Kabila azwi pouvoir. Bandeko na ngai tobosana te. Joseph Kabila awutaki na Rwanda, donc azalaki directement na contact na Yoweri Museveni et puis na Paul Kagame. Premier rébellion ya Kundabatware, bandeko na ngai tobosana yango te. Bandeko na ko rappeler bino Kundabatware boma plus de 5 millions na rébellion na ye, aboma batu. Mais poka Laurent Désiré Kabila a continué koboma batu tant Joseph Kabila azwaki bokonzi. Bandeko na ngai Joseph Kabila moto asinyaka bakor ke Kundabatware azwa mouvement na ye baya kokota na gouvernement congolais à l'époque, y compris na bandeko na biso batata na biso oyo to bakulutu na biso ya bapoliticien oyo bazalaka na epoke wana bandima bindima ndima mpo na lokotro kaka biso bakongole mpo na mbongo. Nous sommes faciles à manipuler. Au lieu ke batelema babunda mpo na mboka na bango bamoni baétranger bamoni babotoli bango mpe pouvoir congolais ndeko na bango bayaki na bango babomi ye. Me bacongolais oyo bapoliticien soife d'argent bango basede batiki na bango ntina ndenge bazwa barwandais nyonso ya batuti oyo bazalaki na Kundabatware bandeko baye kokotisa bango na gouvernement. Basoda ya Kundabatware bakoti na armée, oyo bazalaki bapoliticien mosusu bakoti na kati ya parlement. Tomona yango bandeko na biso mosusu ya bakongolais ya badepute à l'époque bakomi kodeklare tozomona yango te na réseaux sociaux o te barwandais bakoti na kati ya me baza kokoka koloba te. Vital Kamerhe qui était président ya assemblée ye moko kutu ti suka lango adeklara ke ya solo bakor oyo Joseph Kabila ye asigné na kokotisa bagroupe oyo batroupe pardon oyo banga bakota na nzela ya Kivu kuna ye azalaki d'accord te ademisona balongola ye. Joseph Kabila atikali bato ya Kundabatware ta balandeli ye na communauté internationale. Bandeko na ngai azongi na ye na Rwanda alobi naza na nga congolais te. Botela mpenza bino moko biso bacongolais estce toza mpenza bato oyo lelo tokoki kosepela na makambo oza koleka lelo. Kundabatware bato na ye nyonso ye moko kutu chef na bango awangani kutu na bato na ye atiki bango baya na bango bakoma bacongolais. Me ye moko mobomi bato alobi aza na ye rwandais oyo moyeba livre ye na CPI eza te parce que bakor ya CPI na Rwanda mobulu Rwanda akota na ye na makambo wana te doki baboya Kundabatware ntina mokolo ya lelo aza na ye, il est libre azosirkule kitoko na Rwanda, aza na bana na ye baza na ba États-Unis, aza kitoko mbongo mpe azali kolia se kolia ti mokolo ya lelo sa konte oyo ye akreza ayiba minere ya Kivu na ntango nyonso tu ye asalaki ya kiterroriste na ye na kati ya mboka ya bato la République démocratique du Congo. Joseph Kabila araignée mboka bato bakufi bafosse commune makambo ebele biso tozalaki na diaspora nani alingaki Joseph Kabila tozalaki mingi te.
Bato tout balingai kaka Joseph Kabila il faut longwa parce que Etienne Tshisekedi a dénoncé qui a lobaki yango a lobby que non azali rwandais bo kangelanga ye tozong sa na Rwanda. Mutu moko a contredisaki yango azali te bandeko na ngai Joseph Kabila sali 18 ans. Tolanda biso moko boyoka lisusu kaka général Kabi aza ko expliquer ndenge discours oyo Joseph Kabila asali ke ye mutu asala armée wana oyo ya garde républicain o Félix Tshisekedi président de la République ya RDC aza nango ye mutu asali makambo ebele na kati ya République démocratique du Congo. Tolanda général Kabi réponse oyo ye apesi na JKK Pambate alobi que JKK akomi rebelle azo minduki na ba minduki mususu kuta azo koluka kosomba yango na FARDC. Tolanda ye toyoka lisusu makambo oyo alobi toujours na meeting oyo ye asali biso tozongo na audio matondo mingi. Tolanda général Kabi général ya garde républicain ya président de la République Fachi Beton matondo mingi. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi susu général Kabi. Ye alobi ye aza na bagarde républicain ya lelo mutu moko te azali formé na Joseph Kabila. Bango nyonso bazali ye awuti na ye na formation ya Laurent Désiré Kabila bamosusu bazali bato ya Air Phase oyo ya Mobutu meme bato babetelaka bango miziki ti lelo bazali bato Mobutu atika oyo babetelaka bango faki nde tomonaka ya église Kimbangese fanfare oyo ya mapinga ya ekolo donc oyo bagarde républicain bazali presque mingi bamobutiste donc Joseph Kabila a formé bato te bato bagene oyo bazali na garde républicain majorité bazali bongo formé na Fachi Beton. Mais bandeko na ngai il faut toyeba yango bandeko président de la République Fachi Beton botala 18 ans tangu Laurent Désiré Kabila yaki bakadogo o bayaki o bazaki formé bango wana batikala mumwa ndambu musu bakima baya na bango na mikila poto mais bandeko formation oyo tolobake Joseph Kabila armée mingi oyo azalaki nango tozali komona même bagarde républicain à l'époque na ye ezalaki mingi ba Zimbabwe na ba Ougandais na ba Rwandais parce que nous étions à l'époque là na époque ya occupation donc mboka na biso ezalaki dirigé déjà un Joseph Kabila autaki Rwanda nationalité na ye ezali douté style na mokolo ya lelo biso no toyebi yango bana Laurent Désiré Kabila bango balobaka aza ndeko na bango te toyebi te pourquoi basanganaka te bafrère na ye il faut ensemble rassembler bango bango mpe bazala bien bango mpe bazala na bozwi lokola ye donc bandeko na ngai donc tozalaki vraiment en otage epai ya barwandais na baougandais na 18 ya reine ya Joseph Kabila en tout cas bandeko tozalaki dominé biso bapeuple congolais. Slogan na biso elingi koloba que esengeli to garder président na biso na bomoi na ngonga nyonso na français tolobi gardez toujours mon président en vie. Le slogan na biso mapinga ya garde républicaine. Et ceux qui boyoki liloba wana garde toujours mon président en vie. Elingi koloba tout simplement que biso baotondima tokota na musala soda volontiers
tozali prêt mpona kokufa, toza prêt mpona kopesa bomoi na biso likolo ya mutu moko wana. Soda ya Ger ye wana. Nous sommes yayo ezali ya valeur na miso na yo, oyo okoki koperdre ata mukolo moko te. Yango babengi patrie. Nayebi ebelere moko basalaka mwa confusion bakani patrie eza pays. Oui, ekokozala pays na biso parce que jamais tokondimaka pays na biso to perdre mwa quelques centimètres. Tokobunda po pays na biso etikala kaka moko wana sans que to perdre même quelques centimètres nango. À ce moment-là, la signification de patrie est qu'il na mboka. La patrie c'est quoi? Comme pour nous, les militaires de la garde républicaine. Ce qui te l'oblige de concilier, définition na uti kopesa. O comprendre que patrie na biso ezali eloko nyonso ya mboka na biso. Oyo esali ke mboka na biso etelema, oyo esali ke mboka na biso evivre, oyo ekoki kosala ke Congo ezala Congo, oyo ekoki kozala ke yo ozala na famille na yo, oyo ekoki kosala ke o exercer mission na yo, wana ezali pe patrie. C'est ça la patrie. Alors, ngai na confirmé bino patrie nanga na o patrie ya bino, et avec vous nous sommes prêts pour na kokufa likolo nango. Mwana mboka, votre patrie c'est la République démocratique du Congo. Votre patrie c'est le président de la République. Votre patrie c'est cette unité, la garde républicaine. Votre patrie Mato Domingue ya solo bandeko na bandi bolandi Général Kabi makambo alobi pona ba garde républicain. Bandeko na ngai soki totali bokomona ke kokufa ya Laurent Désiré Kabila après 3 ans to 4 3 ans salaki na 2001 Joseph Kabila azwi pouvoir. Bandeko na ngai tobosana te, Joseph Kabila awutaki na Rwanda. Donc azalaki directement na contact na Yoweri Museveni et puis na Paul Kagame. Première rébellion ya Kundabatware, bandeko na ngai tobosana ngo te. Bandeko na ko rappeler bino. Kundabatware boma plus de 5 millions na rébellion na ye. Aboma batu, mais poka Laurent Désiré Kabila a continué koboma batu tant Joseph Kabila zoki bokonzi. Bandeko na ngai, Joseph Kabila mutu asinyaka bakor ke Kundabatware azwa mouvement na ye baya kokota na gouvernement congolais à l'époque, y compris na bandeko na biso batata na biso oyo to bakulutu na biso ya bapoliticien oyo bazalaka na epoke wana bandima bindima ndima mpona lokotro kaka biso bakongole mpona mbongo. Nous sommes faciles à manipuler. Au lieu que batelema babunda mpona mboka na bango bamoni baétranger bamoni babotoli bango mpe pouvoir congolais ndeko na bango bayaki na bango babomi ye, mais bakongolais oyo bapoliticien soife d'argent bango basede batiki na bango tina ndenge bazwa barwandais nyonso ya batuti oyo bazalaki na Kundabatware bandeko baye kokotisa bango na gouvernement. Basoda ya Kundabatware bakoti na armée
oyo bazalaki bapolitisien mosusu bakoti na kati ya parlement. Tomona yango bandeko na biso mosusu ya bakongolais ya badepute à l'époque bakomi kodeklare tozomona yango te ya na réseaux sociaux oyo te barwandais bakoti na kati ya me baza kokoka koloba te. Vital Kamerhe qui était président ya assemblée ye moko kutu ti suka lango adeklara ke ya solo bakor oyo Joseph Kabila ye asigné na kokotisa bagroupe oyo batroupe pardon oyo banga bakota na nzela ya Kivu kuna ye azalaki d'accord te adémissionna balongola ye. Joseph Kabila tikali bato ya kundabatoire ta balandeli ye na communauté internationale bandeko na ngai azongi na ye na Rwanda alobi nazala nga congolais te botala mpenza bino moko biso bakongolais estce toza mpenza bato oyo lelo tokoki kosepela na makambo oza koleka lelo kundabatoire bato na ye nyonso ye moko kutu chef na bango awangani kutu na bato na ye atiki bango baya na bango bakoma bakongolais me ye moko mobomi bato alobi aza na ye rwandais oyo moyeba livre ye na CPI eza te parce que bakor ya CPI na Rwanda mobulu Rwanda akota na ye na makambo wana te doki baboya kundabatoire ntina mokolo ya lelo aza na ye il est libre azosekele kitoko na Rwanda aza na bana na ye baza na ba-États-Unis aza kitoko mbongo mpe azali kolia se kolia ti mokolo ya lelo sa konte oyo ye akreza ayiba minere ya Kivu na ntango nyonso tu ye asalaki ya kiterroriste na ye na kati ya mboka ya bato la République démocratique du Congo. Joseph Kabila araignée mboka bato bakufi bafosse commune makambo ebele biso tozalaki na diaspora nani alingaki Joseph Kabila tozalaki mingi te bato tu balingaki kaka Joseph Kabila il faut alongwa parce que Etienne Tshisekedi adenonsaki alobaki yango alobi ke no azali rwandais bokangela ngai ye tozongisa ye na Rwanda mutu moko akontredisaki yango azali te bandeko na ngai Joseph Kabila asali 18 ans tolanda biso moko boyoka lisusu kaka général Kabi aza koexplike ndenge discours oyo Joseph Kabila asali ke ye mutu asala armée wana oyo ya garde républicain oyo Félix Tshisekedi président de la République ya RDC aza nango ye mutu asali makambo ebele na kati ya République démocratique du Congo tolanda général Kabi réponse oyo ye apesi na JKK pamba te alobi ke JKK akomi rebelle azwi minduki na baminduki mosusu tozawa liso na biso ezali ya kofongwama alobi awa ye mutu aforma basoda mes chers amis mutu azwa formation na centre d'instruction depuis 2003 tina 2000 wana te akei na 2018 atia loboko likolo natala non nalingi mutu azwi formation na règne ya Joseph Kabila atia loboko likolo natala wa Wapie. Moi j'ai été formé par Mzee Laurent Désiré Kabila.
Les unités qui composent la garde républicaine, nazolo bango pona ba jeune yo ba uti kokota, na rappelé bango to uti wapi. Awa tozali na mosaïque ya ba ex-phase. Bazali ba blende ba vient na biso akala. Batata musique boza wapi. Formation na bino eza époque nini ya belle majorité. Baza batu ya kala. Bango nyos ba ex-phase baza ebele wana. Toza na mosaïque ya 10e brigade. Banamura, les vrais Banamura. Baza wapi? Baza wana. Produit ya mzee Laurent Désiré Kabila. Tozali na toza na 15e régiment, 15e brigade, na 15e na 16e brigade. Boza wapi? Produit toujours ya mzee Laurent Désiré Kabila. Biso Tozaba officier l'académie enseignée formée par les Coréens. Eza mouze mouto rekrita biso amema bango kwa msukuna. Alors boye bisanga kobanda wana tina ndenge ya koti unité ya munene ni koti na garde républicaine. Ezate. Alors formation zoloba qui a formé biso, a formé biso wapi? Ce qui n'a pas ça, je veux que je sois contredit tout de suite là ndenge bozao. Biso to bandi ko rajeunir garde républicaine na kokoma ya Félix Antoine Tshisekedi. Bano bafui formation na ngonga wana ngango depuis Félix ayeti lelo bati ya loboko likolo. Alors, Askari, biso tozali kolobana ba évidence, parce que naza produit ya garde républicaine, ndenge bandi na tile loyo. Pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Moi, école ya tamukeo ya EFO. Et là où on forme les chefs plutôt pour nous commander ba unité. Et tikala ki kozala tamukolo mon côté. C'est maintenant tozali kozala ba officier, ba sous-lieutenant pour n'avoir kozwa ba plutôt, ba compagnie, c'est maintenant. Depuis le président Douele aux affaires. Nayoki balobi makambo ya social. Wana nde na boya ta même kota. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi susu Général Kabi. Ye lobi ye aza na bagarde républicain ya lelo mutu moko te azali formé na Joseph Kabila. Bango nyonso bazali ye awuti na ye na formation ya Laurent Désiré Kabila, ba mosusu bazali bato ya Air Phase oyo ya Mobutu, même bato babetelaka bango miziki ti lelo bazali bato Mobutu atika oyo babetelaka bango faki nde tomonaka ya église Kimbangese, fanfare oyo ya mapinga ya ekolo. Donc oyo bagarde républicain bazali presque mingi bamoboutiste. Donc Joseph Kabila a formé batouté bato ba jeune oyo bazali na garde républicain majorité bazali bongo formé na Fachi Béton.
Mais bandeko na ngai, il faut toyeba yango bandeko. Président de la République, Fatih Beton, botel à 18 ans, tango Laurent Désiré Kabila yaki, bakadogo o bayaki, o bazaki formé, bango wana batikala mumu ndambu, musu bakima kima, yana bango na mikila poto, mais bandeko. Formation oyo tolobake Joseph Kabila armée mingi oyo azalaki nango tozali komona même bagarde républicain à l'époque na ye ezalaki mingi ba Zimbabwe na ba Ougandais na ba Rwandais parce que nous étions à l'époque là na époque il y a occupation donc mboka na biso ezalaki dirigé déjà un Joseph Kabila autaki Rwanda nationalité na ye ezali douté style na mokolo ya lelo biso no toyebi yango bana Laurent Désiré Kabila bango balobaka aza ndeko na bango te toyebi te pourquoi basanganaka te bafrère na ye il faut ensemble rassembler bango bango mpe bazala bien bango mpe bazala na bozwi lokola ye donc bandeko na ngai donc tozalaki vraiment en otage epai ya barwandais na baougandais na 18 ya reine ya Joseph Kabila en tout cas bandeko tozalaki dominé biso bapeuple congolais il faut dire la vérité nous étions dominés yango moni bandeko na ngai lelo bavérité ekobima mais toyeba yango bandeko président de la République Félix Tshisekedi aye kokuta mapinga ya ekolo doki bagarde républicain na FARDC ezalaki vraiment oh kosalanga bien di bambula nyonso eleki osalanga bien te sikoyo lelo komi rebele okosalanga bien ndenge nini alo vérité nde yango wana alors il faut faire très attention la discipline nazali koloba eza kotosa mokonzi na yo d'ailleurs par définition de discipline nazali tosa sikasika wa kozongisa munoko te musala soda yango wana soda mingi bazalaki ya biso te ntango ye azwi bokonzi na ye na 2018-2019 esengaki abeta mpena makoki doki abeta mpena bala kitoko mpo ayeba koforme mapinga ya solo oyo lelo tokomi komona bajeune barekrete plus de tozokende na ba 50 000
trésor public. Bamisusu balobi 19 millions. Misusu balobi 32 millions. ezalaki mpona baconstruction ya baprison. me bandeko na ngai nakoyebisa bino boye en tant que congolais nakoyebisa bino omoni na monde nasi naloba yango monde mobimba biso nyonso na mokili na ndenge tomonaka baprésident nyonso to bamiyibi bayibaka baministre bayibaka parce que eza mosala na bango ya politiki. me esengaka toboyi te tokoloba teke bangole bayibaka te. bangole bapolitisien angole mpe bayibaka me bamipesa nde na mabele ya bakoko na bango. biso eloko tolingi na kongo yango wana botonga na kongo bolakisa biso banzela misala peuple congolais azwa misala bato balia bien kitoko bato bazala mpe bien. ministre akokokana na mutu simple mutu te. ministre aza ministre il faut azalaka na bavila il faut katambola na mituka minene c'est normal. même kutu na burkina faso ibrahim traoré akati bambongo ya badepute me depute akokokana kaka na yo te simple mutu. épreuve eza wapi meme tomonaki badetournement oyo esalamaki avant basite kutu ya kosa mutamba bato yango baza na bango wana vital camere basita ye mbongo wana ezonga te. nicolas kazadi basitaki ye moko aye koloba alobi ke non mbongo wana ayibi yango ye moko te. donc to comprendre ke donc ayibi ye moko te. alors toza ko encourage yango te. koyiba mbongo ya leta eza deja mabe po peuple congolais asouffrir mingi. toza na besoin banzela tala ndenge eza ya kobeba. ministre ya justice aye na baloi oyo bato baza kosepela na ye. alors biso tolingi kosa mutamba azala nanu wana. toyoki auti koloba ke ye adetourne mbongo te. mbongo wana te lelo ezali nango ezali na kesi bazwi yango te. donc mbongo ezali alors totala misala ya baprison soki tomoni dans 5 ans misala ya prison esalami te wana nde tokoyeba ke kosa mutamba detourne mpena mbongo nde tomonaka ya vitel camere. bandako etongama te tomona mbongo 56 millions ebunga mbongo wana mpa ekende eyebana te. jamal toyebi te soki akufa soki mpe aza kaka toyebaka te. donc mbongo ebunga nango akota prison dele ya prison bapesaka ye 20 ans asala te abima na ye lelo ye wana président ya assemblée nationale. nicolas kazadi mbongo ebungaki ye wana lelo aza na elibre aleki mpe azoloba ngo mpe claire alobi ke non mbongo nga moko kaka te mona yibaki yango tokabolaka yango. donc soki mbongo bayibi bakabolaka yango. bandeko na ngai biso bakongolais toyeba kosolola na bapolitisien na biso. pasi mpe mawa mingi na mboka ya kongo na makambo eza koleka joseph kabila en tant que ancien président soi-disant ndenge azalaki na congo lelo aza susu te. me na niveau ya mbongo oyo joseph kabila akomi nango bandeko combien de fois nalobaka yango akoki kutu kosala makambo ebele na kati ya république démocratique du congo na mwasi na ye na famille na ye. bakoki kotongela biso basociété ezokamwisa ngai. bato balingi bakomona bambongo combien na mokili. babill gates bato bazwa bambongo ya danger meti lelo baza koede kaka bato bazotongela bato toujours basociété. joseph kabila akoki kotonga basociété atongi bakinga kati biloko ya ndenge wana akoki kotonga yango kutu ebele na kati ya rdc. akoki kosala baentreprise alongoli peuple congolais na chômage parce que ezali mbongo ya peuple congolais. biso toyebi ndenge ayaki tomata tokita ata bato bolingaka ye boyebi ke joseph kabila ayaka na mbongo te. oui tomata tokita toyebi ke ayaki na mbongo te.
azalaki toujours nsima ya Laurent Désiré Kabila tomonaka ye bavideo ezali azalaki na nini azalaki na eloko te me ntango akomi président nde azwi mbongo mbongo wana azwi yango wapi eza mpona peuple congolais ce sont des minéraux de congolais alors lelo sikoyo tokabwake Joseph Kabila a retourné lisusu en tant que ndenge ayaka na 97 alingi akóma lisusu rebelle ANC wana ya nanga eza ya ye M23 ya ye bandeko c'est incroyable biso bato mwindu mpo aza moto mwindu lokola biso totiena ki nationalité na ye à part mais c'est un africain comme nous mais pourquoi biso baafricain tozozonga tozozala kaka manipule mpo na cause moko kaka boye ezanga ntina kibokonzi ozalaka mokonzi ozwi mbongo 18 ans ya pouvoir tu as pris l'argent mbongo ebele yaka koinvestir na mboka na yo obesanzu oyo azalaki président ancien président ya nigeria lelo ye wana aza koinvestir toujours na mboka na ye nigeria asali bilanga aza kolisa banigérien aza kolisa banigérien mama di mama botongi bahôpital bozotonga bahôpital me botonga yango ebele bovanda na bino na mboka ya congo boinvestir na mboka ya congo olie ke Joseph Kabila ozwa susu minduki okoma susu chef ya rébellion okoma susu rebelle ale ozonga sikoyo oboma banani okobomoka bakongolais donc c'est incroyable bandeko na nga masolo namemelaki bino mokolo ya lelo yango wana donc général Kabi ye atelemi mpona koloba ke Joseph Kabila oforma mutu te bato oyo oformaka bakima baza lisusu te génération oyo eza ya garde républicain ezali génération ya Félix Tshisekedi bautaki kozwa formation na Israël Félix atindaki bango kuna bazwaki baformation bamosusu bazali forme na kati ya Kinshasa na bakamp oyo militaire donc ye moko en tant que général numéro 1 ya bagarde républicain azali bongo formé na Laurent Désiré Kabila bagarde républicain mosusu bauta na bango na ntango ya Mobutu mosusu mpe bauta na ntango ya Laurent Désiré Kabila lelo mapinga na biso tobengi FARDC bandeko na ngai bajeune wana bazozwa formation parce que il faut tokóma na armée ya biso moko bakongolais na bakongolais wana nde tokozala na esengo ya mboka na biso tokomona badefile tozotala basoda bazobeta mpena sali tozomona ke oyo mpenza muyombe oyo kuna mutando wana muluba muluba te wana katange tozomona mpena na esengo toboyi tozomona mpena na defile donc eosimba te eosimba te totala me wana elonga Paul Kagame mobulu bandeko na ngai osimba te tomonaki yango tomonaki basoda mosusu bazolata teni ya FARDC bilongi neti ya Paul Kagame me oyo basoda FARDC te oyo barwandais te donc bandeko na ngai totimba mabele ya mboka doki Congo Félix Tshisekedi asilisa manda na ye ngai nalobaka yango asala mission na ye atongela biso banzela atongela biso banzela banzela etongama tomona mpenza ke no surtout naza kotelema nazobeta sete na balabala kote ya telecom kote wana nyonso tu président Kasavubu aza na ndako ya monene kote wana alors bato nyonso population eza kote kuna baza kolela banzela ya malamu ezali te banda bolaka bato banda na ntango ya Jantini Ngobila Daniel Bumba oye ti lelo banzela kote ya telecom eza kotelema te entre temps bato ebele bazali kuna population eza kolela banzela eza te bandako mingi na monga fula kuna na telecom baza kolela yango totelemi président de la république Fachi Beton peuple congolais aza na posa ya banzela bambuteyage oyo ezosalama na Kinshasa
toujours comprendre yango. Il faut ba autocarde wana o bozo sala bo fongola yango bo yi sango su minene. En tout cas nazosepela kitoko ndenge bofongoli banzela na mipanzi ya Kinshasa et surtout na baintérieur banzela mpe eza kosalama. Nzambe apambola yo silisa manda na yo soki tokokoba na yo wana tokoyeba yango na constitution ya mboka. Nzambe apambola bino partager émission oyo bandeko na ngai. Félicitations na général Kabi na musala kitoko ya bagarde républicain boza kosala mpona kokengela mokonzi ekolo yango ezalaka bongo mokonzi bakengelaka ye moto oyo tobengi bagarde républicain bango bakufaka mpona ekolo mpe mpona président de la république. Kosa Mutamba ya solo ozali ministre ya justice en tout cas salela biso ba prison oyo yo moko ozwaki initiative ya kobongisela biso ba prison nyonso tu ebonga ezala na banorme malamu mpo baprisonnier quand même bazalaka na sécurité mpo bazali bato. Awa tomona yango na poto ate oyibi baza kobondela yo oyibi oza moyibi. Na États-Unis tomonaka babomaka bato mais tala baprison batielaka bango na mbeto na ye mpe aza kitoko batiele mwa toilette na ye baza kolisa ye kitoko. Donc biso lokwa tozali na Afrique quand même botiako na banorme ya kitoko ya malamu. Le rais président Joseph Kabila ancien président pasi mpe mawa mingi komona ke un sénateur à vie un ancien président azonga lisusu akoma rebelle. C'est incroyable. Eza kokamwisa bato toyebi te tozonga na epoke nini mpo na epoke ya Hitler ezalaka te. Hitler azalaka président te mpo akoma rebelle non. Yo owutaki oye na batroupe ya barwandais oyo bayaki na Laurent Désiré Kabila ti Laurent Désiré Kabila akufi okomi président ti président esilaka esili okomi sénateur ya vie ozonga lisusu rebelle ozonga lisusu président ya ba M23 ya nanga. C'est incroyable. Bandeko na nga nzambe apambola bino biso toyaka kaka na masolo. Abonnez-vous na Congo Alenga TV, partagez émission, on est là pour vous. Tozali toujours côté ya mpona makambo etali mboka na biso, mboka oyo ezali bakoko na biso bato batikela biso. Tokolobaka kaka tokotikaka koloba kolemba te. Tozali mpona bino bino bozali mpona biso bolandaka biso toujours. Merci mingi botikala malamu tokutali bongo mbala nsima. Abonnez-vous na Congo Alenga TV. Matondo mingi ingeta matondo.